congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mamba Sikadi. Voilà, bonsoir chez vous, Banapoto, Bavre Chéri, Bavre Joe, Motenabino, émission Nabino toujours Betali Solo. Tota Molana Kinto, Betali Solo, ya Maramunyo sur les gars, Ana Mbora Nabiso. Nambora Nabiso, Lelo, Toana ba Marmebele, to Mona, Bino Banapoto, Dobo Mona Mote. Yango Topé Sabno toujours ba information, Boye Banier, les Ganakata Mboko Nabiso. Mais avant de continuer dans ce sujet, nous avons une équipe technique Mbote. Nous remercier d'abord la baronne Francine Ngembe, qui est la coordonnatrice, il y a Eloko Yo Congo Dialogue. Nous avons les Cordon King Trésor Mbote, Poazo Kumba, Congo Dialogue na Kinshasa. Ingénieur Fils Nzadi na montage. Et puis, na caméra, Yemoko Mira Kinzi. To betali solo ya sans soutien na kati ya Kinshasa. Ba fille le ba boya sous-vêtement. Ba ko boya pe soutien. Mon avis atne soutien pe ota mona balabala na boulevard. Donc que ba bele telemi na ngoboye. Yango le to na chéri moko mone Gomez. To betali solo na benga Gomez akota na kati ya plateau. Gomez, bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien? Neni santé. Normal. Pe ça ba na poto nombo. Oui, napesi mbote na mutu nyonso bana poto même mona bana RDC bino tout napesi bino mbote ba bonsoir na ba bonjour nyonso to sangisi. Nyonso to sangisi. Vraiment Gomez le to betali solo po yo poza moi si. Lelo Kinshasa ba fille belé. Bolata sans soutien et puis na ba boîte karaté, tam super dans moi kara bo mona fille kara et puis artiste singlé na sans soutien. Yo porte sans soutien. Jamais na kola tabu. Oh, pour ni pour alors là tangote. Te na kola tape bon te pour na kokate. Nande. Kate oui. Na kokate. Non là tangote. Jamais non na robi ma ata libanda te sans soutien ici mbate. Za mal à l'aise. Non za mal à l'aise oui. Siko ba chéri comme tout le monde na pena ba chéri pena là tene single roi yo pena boyer mais at sans soutien pe sans qu'elle soit peut-être mususu. Donc non mon nangote. Ah bon. Nakolo bato mona na biso eza na ngwebele partout. Na ebite donc batutu bakomi na bango, batutu bakomi na bango ba Rihanna. Batutu bakomi. Parce que ba Rihanna ne ba pe bino mutu makasi wa. Ba pesa bango biso te. Rihanna ba. Tiena ngai. Le loka no latia. Te nga bongo na tambola jamais. Lingaka edendaka sa ba simbango. Donc tant tambola edenda sa muta simbango. Mais edenda samba simbango eza mabete, mais eza pe na place esengaka edenda samba simbango. C'est que donc yo peut donc ici que ça la fait bon pe sa muta simbango pe place na pe za la yo la ta. Bon eza na koloba na nga Gomez eza ba teni ma boye. Atande to amisa tu bena ko za na ngote. Yo ana copine na yo mutu muso na copain na ye, nga pe na copain na nga. Donc tant na za bongo c'est que tension na nga comme ndeni. OK. C'est quoi le conseil nous personne na ba Chirakin oyo bazi mutu makasi chez Rihanna pour Rihanna mo sa clip tac la kata mai sa clip donc ne ba botaye c'est quoi ba fio bazolanda ba Rihanna ba Holanda ba chéri belé ba beta ba clip sans soutien mitakala na mai bon conseil. Bon conseil ko za la que c'est pas tout le monde biso tout ba star té biso tout ba artiste té okomona Rihanna sans soutien mais ça okena ndaku na yo kuta na yango mais ya la tonko na TV ba mona na TV ba clip mais ya sa star peut-être na ndenge na ye na ndenge na ye biso eloko yebo ma biso ndé envie des choses hein yo banga bele ko ya to ndenge pour comment on besoin de télé parce que banga là dans sans soutien to ndenge te comment on nga boye grave on moni bien banana likolo tina se donc ya nango na sens te na otika na sens soutien te po na koloba po mutu to ayebi nga côté pena donc makambo wana na kosala jamais puisque yango mona lelo moko to tuli loba penza loba micro betalis loba donc zala tala pupola to tuli vraiment to tuli po anini so tali en époque ba maman ba beta masolo. Bon, bah, on a 12 ans, 13 ans, mais surtout 26, 27. Donc, tout lit, c'est que comportement. Au moment où la maman m'a dit que les solons à Somara, na Somara, ou pas, on a 12 ans. Mais biso 12 ans, il est biso na 6e primaire. To ça les logo, te ba cause ça ba makambo wana. Po nga mobile na nga pena
livre d'or mona olati o yele telemika ya lo ba kututé livre d'or on a te côté na ngalo ba mibali na sabatika na bango livre ndé ye ataka do misukaka on a bloqué on a linga te jamais linga ezala te amona moi sinatika jamais akomona bongo te vraiment on a né côté mususu mais ya tara kolobo sikoyo ba journaliste oyo d'abord mitika mitakala pe na ba internet pour ça bon conseil à ces vidéos na ye a publié ngo o ngane la sexy ah la sexy ça n'a pas de problème te mais ni la sexy bando banda pe ki sexualité ngo osali da nini donc conseil no groupe ça y est ngana yebi papa conseil eza que eloko nyonso so mutalinga sala eloko il faut aza un intérêt na sima nango biso siko ba fille akine tolingi na biso conseil te dans bible lobi o asala mabe a continuer o asala pe malamu fitir ga repesa biso rêve chérie na ba journaliste surtout ba journaliste ba teti wana o do muke a ces vidéos muke a mitiki na ebité peut-être ba classe on peut tokenda ba journaliste na ebité ba journaliste to yebana ba journaliste belé to zakuba mike to tala ba TV to mona ba journaliste na mono no magamba bongo te na ebité monde ngo na ebité peut-être fin du monde diable pas comme ça na magam na pour nga son journaliste faut na un donc charisme nga na za ngo na ebité mutu mo boye pour internet comment on a baba na mike devant moi na mo boye oh abengo peut-être tantine ou grande sœur déshabillé devant ye au sala n'importe quoi. Est-ce que lobby mon ami bal mi soupe bala ba mbongo na ba mo pe ba les até pour eloko ya na posa mona na ba moni do ba tie maboko batie maboko pa batie maboko ka tena makolo et koti ko nyonso angaye vieza ba distraité non c'est vérité pour une fille so comme de 27 ans chez les parents to tikalini raisonner ce qu'on est na tikali boy après yango no zwani. C'est comme on balance dans la poche à balle, on a déjà. Et ce qui est dans nyonso, ba mona nyonso. Bacha makolo mis, donc makolo maboko mis. Et ça passe si on a sauté l'ipele, l'on a moutement ba utinera mboka, a enega bien ba jip na mila imakei. C'est tellement pe swag le kito le kina ba kolo swag, on a swag, c'est que to baby. Ko yo pena livre déjà tonde. Yo moro no pe mona kin, shirakin. Shirakin habité. On a livré d'or. Biso na ndenge na biso to vivra de na kin eza na ba na kin. Nga via na ngate. O na ngonde nga na kin donc na ko lota tena ke place mo peut-être o eti na ngapelo mina tamula mabele polele. Pourtant no mona on a mona lo ka ngape fona kota kaka tala kaka. Mona ndenge tambula mena nga na silisa da nyonso. Ça da nyonso. Na sa nyonso donc nyonso da na silisa. Donc au silisa ici au loin dona batan wana. Ngai na lobaka na mukili mobimba na batutu ba yebi ngape na za artiste oui ngape na mona ina ngape na tangi na ina na ko sala pe ba biloko mo bo epesi pe dega po na pe bien mobile na pas za joueur to sangisi ba maele na ba bale na ba musique tout to sangisi salika dega mais to tala to uti wapi to kende pe c'est ça le problème donc comme on a lobaki ngako mona Gomez mukanya maele. Non, makamna lobe ne pe na mutu. Donc proposer artiste tangela mo. Danger. C'est comme ça tout le monde a rekufi. Pour na qui artiste e mona na souti. To comme on na so moni mtanije. Ngata la tijip na ngame. Na la tijip no boye na za normal. C'est bon bomba Gomez. Mbote atala mutu mo kaka mutu mo to kabwana. Bon, mbote lo ko za pe ka mutu mo. C'est que mutu mo ezaka tonton livre, bon tonton. L'équipe a tonton nyonso mokili. Bon tonton. Merci beaucoup. Vraiment, Banapoto, merci na opportunité pour ça biso. Toto le bela sans soutien. Yepe aza chéri à kin. Mais y'a linga makamwana ti. Na bi ke émission oyo na bi ke Banapoto bino pe ceux qui bo moni remarque numéro ezana bo benga. To ko sabe émission bien, émission betali solo. Non, on a déjà les grands caméramens. Mira Kinti, ingénieur fils na montage balancé pena ba mixage bien pour Gomez Akobo Mangai vraiment na pesi no mote Michelangelo Luma les cordons madame Francine Gembe merci congodialogue.com Banapoto donc toi tamba toujours dans système astigé wana ya ba fille sans soutien donc toi na monko ya ba sœur ya ba maman bonsoir papa toi na système mona kine comme trop ya ba fille ba jeune fille sans soutien ako le gagner pas ati single moro transparent.
mais sans soutien donc ma belle et tout libanda donc yo pena d'autant au monde avant tant que maman tant que grande sœur ouais ça bon en tout cas ntango na mona ka bango sala nga pasi mingi ndeni et sala nga pasi donc kudio comportement wana pe habillement wana o bango bazolatela wana donc moyen te yango wana omoni pe ba viole komi mingi na mboka na biso omoni bato balataka bongo bango wana ndenga na linga quand même esprit wana penza mabe kotela bango penza batula ya solo ba habillement na bango wana olingi donc batika te mais si oya benga mi mama za mama yo muto zo conduire société comment koki ko exposer mabele libanda ozotambola na nzela omatisi yango omatisi ezodenda bongo babengaka nastro wana yo ozomona bien est-ce que eza bien vraiment bongo besprit mabe fwe kotelaka bato ya bongo baza koexpose nzoto na bango libanda akolata kola kaleso q alati pantalon soka meki kaka kongunzama awa nyonso libanda est-ce que mpo na yo esprit wana ekotela bango mpo okoedike bana nini to baleki yo koedike bango nini na ndako no lelo so ozwi libala bana no wana est-ce que bazwa na éducation po yo moko mama no habillement ozolata wana vraiment eza normal te besprit mabe kotela bato bongo batula mais yo mo est-ce que pe ba no mo pe bazaka ne yo linga bazala ngai bana nanga tika papa bana nanga baza bien éduqué ponga mono na lataka babiema na te nalinga yango te nalata soutien nanga normal et la mbala likolo na kotia normal na bimi bata na lati nanga pantalon okola mais na lati normal omoni mutu atali boye olati no normal mais ate ke soko lati kola o exposer sima loka bakoma koluka bakisa batibelezi bavimbisi na sima baluki ya mabele bavimbisi liboso azotambola mwasi nde bongo te wana eza ba esprit mabe ba mari de nuit ba kotela bango mama komona kombo nanga mama nene merci beaucoup esprit wana kotela bino ngai bana poto donc rien à dire donc non comment normal bon maman pas allé maman père voilà merci maman yo père on peut bon conseil dans ça il y a le bon monique ba maman oui ça le gana oui kombo nani maman kombo nanga makati mais ngasiko nazo condamner ba fille ya modèle wana kokanisa te ke soko tiki kaleso libanda ke nazwi libala voilà eza bongo te po ba mama na biso ba nolata pe mapute tina na se me mibali ba nolinga bango mais est-ce que kwanga so ba fungoli yango déjà boye bandindi ba vandeli amen est-ce que mutu akozana na posa asuma kwanga wana mais amona ngo salite parce que bakoluka kaka oyo eza ya kozipama mpo na nini alia mpo ayoka elengi mais oyo deja ese efungwami azomona ngo deja yaza expose mutu nyonso deja si amoni deja ke oyo bandindi bavandeli conseil nopesa na bajeune fille wana oyo balata conseil na bajeune fille wana etake mama ke babatela banzoto na bango parce que nzoto na bango ezali temple ya Saint Esprit bakoki kosala nango n'importe quoi te mpo lelo tozomona bafille ebele babali nanu te bazotambola kana babalabala bamonika mwana mobali asombele masanga yo azomona ngo eza vite parce que soki ndeti ozotambola no bien mobali pe ya bien komona na akobala yo mais yo pena ba no mo bota pena ba landa maluba no lobaka na bango ngande naza awa na boti 4 bana ya mibali nde na boti bango bayebi ke mama biso ngande naza na lata kola mais nde na lati kola jamais na kotika ke kaleso na ngai monana na kotika ngoke ezipama na kolatela mama ka mulai po nini kota sima ebatama ozomona po kola ndenge zana eza sexy mutu nyonso azotala azoleka azomona ezisala bien te wana bozoko excité pe bana mibali mwana mobali avandi boye azotala ka boye pe aza déjà excité eza malamu te esengeli to boye bakobatela banzoto na biso po eza nzoto o nzamba pesi biso to yeba kobomba ngo puviki ti mukolo yoko bala mobali a découvrir ndenga pe mobali a découvrir alobi oyo vraiment fona kote na ndako ayeko bimepa na biso ti ayeko ko merci beaucoup merci vraiment bana poto bon bino moko bo comprendre de réalité on est allé congodialogue.com congodialogue.com